nyonso etikali wana page apeshanga eza te na page moko ezalaka bafan apeshanga eza na ba 500 000 abonnés akoma bien page fan apostaki yango mpe dernièrement ici wana eza bien ke bato baoyeba ke page oyo eza page ya fan mais comment mutu komone Ursule Peshanga yo posali faux compte mobimba na komba Ursule Peshanga non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens wana eza koluka onuire bato ozomona skoneti boye batebele bakanisa Peshanga mutapostaka ouais ebele na moni koka dernièrement page wana ya Peshanga wana amela na mai po na moni ndeti ba masase bandi ko bima tika na mela mai page wana ya Peshanga wana page wana ekomaki soki pe alingi na ye bato bafingela ke bato te page yango epostaki tina sila eyosala badega pe page yango ye page wa reposta yango tala kutu Peshanga boy Peshanga wa bino boyebi page ya Peshanga yaka 1 million Peshanga est-ce Mobutu calme la ville calme akoloba te ba vrai montant wana te soko za na papier na yo penda ke otindelaki grâce ya Western ya 10 000 ya 20 000 ya na ona futa ça va par le terrain on a encore perdre ndé on a biso à moi cité ouais non elle m'a dit ça elle plairait elle dit je suis na beta na ngai te tout ce que bato bazo sala nazo yeba yango grâce à ça parmi ba grande tête il y a ba influenceur ya communauté na biso soki a mbongo na bino grâce à Ibi boya nango boya na ba preuve na futa na ça sérieuse soki ozana ba preuve na yo grâce à escroquer mbongo yaka na mona futa siko sara soki par exemple ke to kosa na biso pe kaka lokola bango pe to mona ndete ba kosa ba memeli o $40,000 na ba preuve boye sara osani to futa voilà un message to futa tadi to pezaka to ana batu na sima na biso penza ok so muta ebna na ba preuve na ekeza 40,000 kana mikona ngana caméra o na obela batu ti 40,000 ekoka to futi bande konanga makambo ezali grave et je vous informe que grâce Temo était sérieusement mal. Lorsque je dis sérieusement malade boyoka grâce Temo. Awa. C'est clair. Au lieu bana odiembe la grâce à Ibi, était la Ibi. Mabele oche, mabele pe ochaka ba période moko ochakati. Et le petu ba lobaka. Ozomona. So po moni moyen te oluki susu, okangi susu parti mususu, oche, bato ba mesana koloba, ba koloba na bango. Message wana ataga kinga directement na mona ki batagenga pas grâce Temo tona ke Nathalie na coach na profil Nathalie ba abonné na moni ki za faux compte. Allô les amis, coucou, vous allez bien, c'est Stone et je vous demande de vous abonner massivement s'il vous plaît sur Top Media TV officiel. Boya wana bobeta topa tadingala pa ici kabiso to yaka na biso zo mayele. Est-ce que to yi baba question. Kuneza rendez-vous ba star, ya ba célèbre, ya bato to luka to yeba na to yaka awa. Boya bele mambo kitoko ebele. Abonnez-vous s'il vous plaît la famille. So bo s'abonner au côté Satan 1 franc. On a 0 centime. C'est sieste la carte qui gagne. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Mbote Nabino Bisika et Zouame Bino. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa, Moussala et Benga Dissoussou. Encore une fois, le Lezali week-end, vous savez, week-end, fait Banakana Makamwa Malamu, Makamwe. Kena plateau, on a Yamele Bino, maman Sarato là. Oyo boyebi ke to sala kaba analyse na ye boyebi ke koloba na ye moko so lobi I et pas bande ko ebele et bon wana ka ekoma ka tina Z. Alors nous voulons to sola na bino chers congolaises et congolaises bande ko na biso nyonso ya diaspora ba papa ba maman communauté congolaise. Cette émission est très intense pour vous. Cette émission, nous voulons vous faire comprendre des choses au jusque-là, bozo linga ko comprendre à quel niveau la mauvaise foi est siégée na kati ya internet koleka nyonso. Grâce à détourner $50,000 ou à détourner $50,000 te. Bozo yoka yango awa. J'appelle grâce Temo azona kiti afanda liboso. Grâce Temo en tout cas na sujet o déjà nga na fingami Sarah pe donc a fingami na makambo biso to yebi ni motu ni makolote parce que to sala ki donc analyse grâce wana kiti fanda wana na mopanzi wana na che bandeko nyonso bazoko sala ba émission
Sarah na monde tina chape na Karine nanu. Na chape nanu na Karine Mokonzi parce que Karine azobunda azonga na actualité tocha nanu wana azaka ndeko na biso ya mwasi Karine pe afandi nanu wana siko na mwa liboso wa na azocha ndeti nene ya awa afanda awa lelo naza nanu na bandeko na biso o to mekosola na bino bandeko nanga makambo ezali grave et je vous informe que Grâce Témo était sérieusement malade. Lorsque je dis sérieusement malade, boyoka Grâce Témo. Awa, na émission Oyo. Toche la bino conversation, biso tokenaki koluka information, tokenaki koluka véracité, en fait, le claircissement ya makambo nuance par rapport à o ezoleka na réseaux sociaux. Même mes frères et sœurs, Batouba emballé bino na bêtise te na ba n'importe quoi te. Ya à boire et à manger na makambo nyonso ya kana réseaux sociaux ande konanga. Diable a telemi po à détruire, à distraire biso na makambo ebele. Aujourd'hui pour émission etalema il faut la motema mabe, il faut la jalousie, il faut la haine, il faut la motona lokuta, il faut finga ebele justement pour bino boya kotala ba émission tozo kosala. S'il vous plaît, vous contribuez aussi dans le mal. Solana bino lelo. Voilà, j'en profite pour copier ça ba maman nyonso na ba papa nyonso ya ba lingaka émission oyo mbote bisika donc joami bino maman Bijon Ketani un grand merci à vous obonga na papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda Kilo mère à Calgary, maman Yvette Mbangu, maman Émilie Seti Maïnga depuis Canada, Nzambe Azalana bino. Un grand merci aussi na Bertin Konde, ma mère fan nyonso l'infirmier clinicien Bertin Konde depuis Montréal na pesi mbote, ma mère fan nyonso na pesi bino mbote Nzambe Azalana bino place au bino bozwami. Et je signale que maman Nabiso Ursule Pechanga à la Kakibino qui est bientôt sur la scène, bientôt de retour il y a Ursule Pechanga na YouTube, bientôt je vous dirais que Babiloko Ezoko Lambama et tikalika minute moko ya moke pour que l'apparition ya maman Nabiso et ça les sur la place publique. Et je vous informe après bilan négatif, après film Onion so bino boyebi Oyo et les Cana Belleville Télévision. Encore une fois, Nakansi Josué atie affiche na Mopanzi Bellard et outi ko proposer biso affiche Oyo na série na bino kitoko ma belle-mère Oyo bomoni ba figure lokola Ursule Pechanga, papa Elombe, maman Milo, Karine Pala, tomoni maman Moseka, en tout cas ba figure nyonso ya théâtre obino bolingaka ezali représenter mais beaucoup plus dans mon ndeti ba maman na ba papa Simba ndeti Simba ne muteza pena représenter makasi na kata film oyo. Allez chercher déjà votre place na Belleville Télévision, plus de 217 000 abonnés, c'est gloire à Dieu. Nzambe azwalukumu. Voilà, na rosenga na Josué tous on a nos transitions oyo ya maman Dinana la douce na film kitoko na combo ya le secret de la mort et puis on se retrouve tout justement après pour ya melabino maman Sarah. Merci. Comme copie nga moi ba 200 na moi ba 3 na bi oh ça va ici là. Moi je dépends de toi, tu sais. Oyebi ke ngai soki ya mona vanda ka boizaka kitata mwasi biso belle famille de to salaka. Mais yo mtu bokola ngai. Obokola ngai. Na boko mi na maboko na yo. J'ai vu Ronel venir là comme ça dans mes yeux. Des fois quand je parle c'est parce que je suis seulement tata moi parce que biso belle famille to zaka bande baninga tena bande ko basi na basi bande na biso. Il faut nous avoir en charge. Na na bande ko en charge zaki mukie. Oboko mi na ndaku na ko na ndaku na mwana nga ko ko mi tata mubimba. Okay. Il faut pour il faut continuer qu'on en charge parce que ngana Juliette Osinyaki so ki ndena kufia ndena ina kufa po avant kufa neta yebaki ndenge neti selon yo avant kufa yebaki avant si yonga ayibisinga ndeo zinazabuna so kufa mende na kufa leki na ngazore en charge ti akoma mkolo aboti bana bali aselma ngamna ya komi koko nde yangwana yana lingo kota na makamno wana tozolo bana kweza ba fitilité po ero yaka awa na pesa ka o ngana koki ko pesa yo mais okoki ko imposer ngate imposer te juste na yaka na corriger yo côté wana mais
nangana bitozo ngana makamba honnête nzambe temaza nzamba grâce bien que yana yo tika ngana église. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a filmé Nabino, le secret de la mort, j'allais dire, dans la société, il y a DD Télévision et pas Maman Nabiso Dinana la douce, na PCP Mote Bisika et Zoamiye, en tout cas, Misala Gitoko Boé, Bazo Lubamokie, mais Bazo Sala Ebele, Nzambe, Azo Lokumu. Voilà, je souhaite aux Zoana, Maman Sarah, tout le moyen, tout Pesaye, Mbote Poto Bande émission Nabiso. Maman Sarah, bonjour. Ouais, bonjour Papa Tati, bonjour Nabadie Konyostou. Pour l'Andabiso de partout dans le monde, la était Jenny Beta industriel, honorable. Honorable, Namoni président Charles Tamboué, Bambote Nayo, maman Gina Amatou, ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un clin d'œil spécial à toi. Pourquoi pas Natalia Love. Natalia Love, Montako dit ça, pavillon 5, Nakati États-Unis. Donc, sans le pavillon 5, Nakati États-Unis, Koban a noté. Kene n'aura pas Talia Love. So kotika na chambre na ye au moni pavillon 5. Bijou net na film. Yende moto achaki lion. Ye wana donc bambote na yo ma chérie. Abenga kae mon amoureuse. Bambote na yo et bambote belé lisusu na ba meilleur fan président bébé na la présidente maman Nathalie na bandeko nyonso oboza na kacha groupe. Bosutenanga sol mbemba na bosani yote maman Makiala Kumba Madeleine Aketa. Et pourquoi pas les sous-na des bobouchab officiels, Namoni Bongo Dalia Onyema, Rose Bonga Sela Kikela, Papa Edi MK, Edi Jeabakalala, Edi Jeabakalala, Solanga Pototi, Ebile to Salahamo, et puis Pamela Kabea, Eliezer Khan, mon fils le banquier, la pression beauté, Sarah Aboué le la pression beauté, na évité la bossani moutouté, Sol Mbemba déjà, la fille à papa, Tata Po Fapeka, ma grande sœur, la bossani Souna. Maman m'a pas ça. Maman passe à Yana Moko, et puis Angelos Karouane. Angelos Karouane. Akena wapi Angelos? Angelos Aza, Alingande Luminote, so à mon émission Tosanayo. À commenter à moi passer mais ça on a live ayaka. Ah ok, c'est bon. Angelos elongio et belé bazolu kaba poussa na pembeni yo za na grâce ozolinga de longio te ah bon c'est la vie hein nzambe doit sala bongo c'est ça normal mais biso to linga yo kando za la wana ermo ero commenter ça nous fait du bien ndenge so papa mora benga lobi na pesio mbota episinga bi maman Sarah ba terminaison nyonso ya anglais yo lubango. Kota pour la langue ko et ça le bien. Merci papa na qui conseil. Ah d'accord. Amoni ba commentaire ça la bien ndenge pe sol mbemba doya ka mo trop. Bazala bande ko sol mbemba na Ando Angelos. Ba ka bande ko yo muto ebi bango bien. Poani. Te bon ça va. Et ça vie privée. Merci bande ko balandi ya émission. Comment kota tina ba vie privée ba fan na ngandi. Pardon nami bimisi. Retirer. Je retire. Na bibi noté, je retire. OK. Et naza ata na problème na mutu moko. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous allons commencer notre émission. Sarah, aujourd'hui, si je vous lis, en tout cas, tout mes cas sur le sujet, oyo, il y a ma camonio sur ezoleka na réseaux sociaux. Na fan d'ici bande konayo, na fan d'ici Grace Temoana, na fan d'ici Karine Mopanzi, na fan d'ici Peneneya Mopanzi. En tout cas, bazali bandeko oyope baningisaki internet pendant un certain moment. Aujourd'hui, bazali lisusuté. D'abord pour nayo Saratola, la disparition peut-être il y a bandeko na biso oyo na Italie aura au Italie buzz au Italie audimat bazala ki na yango et koki kozala dit à quoi est-ce que zali dit il y a ba trop de n'importe quoi ndé sali était batu ba pesa mo Congo confiance ici là ou eza dit à quoi disparition banani na che Karine na che na Neneya pe a liboso na che Grace Temo yango te na tuni question ba yo sa ni émission na histoire te mais analyse naza besoin na sala parce que il y a des choses au ezokobima na kombo ya bande konabiso oyo tant au to nango non zela maman Sarah s'il vous plaît ouais s'il vous plaît moi aussi je vous respecte je vous considère Sarah tant oyo
tokomi ba responsable et belé na biso toza ce sont des parents et belé na biso baza bazali na ba famille et belé na biso baza bazali bato o peut-être pe ba famille et la bango motema tant oyo ezali tant ya kocha kimia makambo nyonso bozo bato tika to luka moye to leka na ba chose sérieuse. J'ai constaté quelque chose ya mabe yango moni na fani si bandeko na tuni yo pe question lokola moko ya bandeko na. En tout cas, ils n'ont pas si na mekozong sa mutu na actualité. Na olobate. Wana pna sala analyse ya bakombo bato wana bango yo moko. Ngap na ofula mutu te. Na kofula na non mais ça c'est pas une question ya kofula mutu. Ngate nga na fula nga chaîne nange fula parce que nga so na salle émission, il faut batu baloba. Et les émissions na ta moko te les gars ina persi na vie. Ce qu'on a vendu na pna rande na faina ngabo na yo fula batu. Non. Na osala bango analyse c'est-à-dire. Tolobe la mamba grâce na osala analyse. Mais bato yo vandi selinga wana na koloba na ro vandi sa bango te na bandoloba na bana et puis na zina courage à répondre ba question na bango. Jamais. Je me respecte na niveau na nga na kolobela ba mi bina ba insensé te. So muta moni galinga zonga na actualité. Asali ga système to sala wana. Acheka mutakala et puis bato ba koloba. Ouais. Faut pas me poser des questions ya bato baza ba insensé makasi bo etadi, j'aime pas. Parce que so muta moni ke aolinga abima. C'est clair. Au lieu bana odiembe la grâce à Ibi, etel a Ibi, mabele oche, mabele pe ochaka ba période moko ochakati. Et le bato ba lobaka. Osomona. So po moni moyen te oluki susu, okangi susu parti mususu. Oche, bato ba mesana koloba, ba koloba na bango, osomona. Ke olie ya roya na ngana ba dofula muntu te azichaka mutaka. Voilà, bon ezalaka pona kofula muntu te, mais nga na bon question on a te na tuna question mususu sara yoza parmi les influenceuses na biso awa. Est-ce que aujourd'hui pour que une personne azonga na actualité il faut aluka kaka a coller mutu a salir mutu a finga ou bien a traiter mutu na bandenge mo bonde to moni vidéo mo zo circuler, il y a beaucoup de nos frères et sœurs au bazo ko tinde la biso ngo ngabo tinde la ngango lisusu te ya ko traiter par exemple ndeko na yo ya mwasi azanyama azaboy pour lukaka moyen ozonga na actualité bino ba influenceur na ba influenceuse na monde na bino wana ya succès et les kakabongo te ngana gérer succès na ngana oloba pona batute ngana yebi ko gérer succès na nga so ke na TikTok jamais ko lexa journée moko mona ba maitinga miniature te na sala réforme na za na actualité na sala réforme na za na succès parce que na sala ba analyse. Et ça, un sujet, mon côté, école, que la cerveau n'a pas maé, les causes qui sont maloba à analyser. Très bien. Bato babima na mafinga, nde maé la terre pour ça l'analyse des raté. Sora moni mikolo ana asili. Ponga la kama batu nde basi la katadi. Na réseaux sociaux du jour au jour, ba matière réseaux zala net. Et belé. Net boy. Et en actualité, mon batu ba Hollanda te menga na Hollanda, on a pesa mon pifo. Nde konabiso Alexis Wechi. Alobi akobeta déplique à okitse matama. Déplique pas à l'émission à répondre à bisora manquer fali respect muta pixaeti. Ce sont des analyses à faire. Ba comme na niveau anandeni ba mumi balé. Ba ola ksabina Alexia lati ba gan abi obeta partir aéroport anjili mukoloya. Donc, et ça ba analyse so koti no ka internet, so koti page, so koti TikTok, so koti YouTube. Au monde que bakamba kolobe ça nango. Ba sujet so kozo en actualité. Na uto ça sujet ba lesbienne na TikTok. Et yinde ki pour makasi. Et yinde linga na TikTok makambe mache ke zongi na koti ba miniature. Et ça actualité. Na zaki ni pour ni contre, na pesika point de vue na cheba audio et pesi makambo. Siko ponga na za na actualité fona yo sa kindumba, fona ya na ba finga batu na tika mabele polele na sambusa nzoto na nga te na ya koyiba te oyo ba mesana déjà na vie wana ba yebi ko gérer succès te bakoba nga na yebi na gérer succès na nga. Mais est-ce que Sarah vous ne voyez pas que c'est aussi moko ya ba attribution na bino lokola ba influenceur na ba influenceuse des fois ya komeka pe ko latsape na communauté te bisika nini mabe ezali to luka moyen to sala ka ndenge bande komisusu bazo sala te ya ko sala bokese ni mama Sarah to la.
Ce n'est pas à moi à vendre sa communauté. La majorité sur 100%, toi, 99% à la communauté à Bazoba. Je n'ai pas parlé à Yofan Sabango, mais à travers cette... vous faites en tant qu'influenceuse. Très bien. Oh, zotindanga neza kuvandisa. Oh, na usalati. Tozana 99% ya ba communauté ya Bazoba. Que bazana besoin même pas ya apprendre mama longa. Yo tindanga na faire apprendre batu mama na ko apprendre bangote. Mama la mukutu ya vie. Bazola kisabatu moi si faut oteka ça la formation bata la te badinga ngote boyo tinanga na ola kisa mutu ko garder succès muna mutami lugela nini ako gérer succès na e. Tu as parlé des grâces. En tout cas, je voulais pas te poser cette question, mais il faut qu'il y ait toutes nos questions. Tu as parlé des grâces témoins. Tu préfères au ça l'analyse et pas grâce témoins. Mais il y a pas mal de jours, ça fait 2 ou 3 jours passés, tout ça la émission Yonanga et Leki. Et le lendemain, grâce à Moana, a fingio, a sali message pour dire que jusque-là, elle est innocente. Sarah Zali, moi si Yazoba. Nabanaki ko luka yo pona luka moyena toutes nos questions oyo. Lorsque tu avais d'abord lu ces messages, parce que ma page qui est belle oyo erelia qui information na ba posta ki yango parce qu'il s'agissait de Gastemon et Sarah Tola. De yo moko ozoki na no message wana ndengeni. Na ozo message wana elote parce que Gane na Zaboué, na leki 80% ya ba youtubeur na maele. Déjà rota la page wana, isa page à Grâce Témoin, na ebi page officielle ya Grâce Témoin. Et yaki ko commenter ti na page nanga. Message wana ataga kinga. Directement na mona ki ba tagenga pa Grâce Témoin. Tant na ke Nathalie na coach na profil Nathalie ba abonné na moni ki za faux compte, isa Grâce Témoin. Nathalie ka na comédie pe na se na komela ki na commentaire wa ko chapa nanga na esenga lobi sala effort au créer page na kombo na yo moko OK tika ozala complexé ya osaila ba image na ba kombo ya batu zoba ngamo so beti Sarah Tola ba ebele ko yebsanga Sarah Tola mo akyo finga ne kuna ale yo lobi ki o Sarah Tola te faut azoba so siliki po yo fota la page officielle à Sarah o la publiera anytime à Sarah ba live. Très bien. Sarah ba live wapi wa donc soki page e finginga se ke pena Sarah muta finginga. Très bien. Donc ngata on atala ki on atali ka na vérifier à faux compte donc laisse tomber na répondre on a wa répondre ngana razo ba te ko talelo ko mbala moko wa agir donc na ebe ki na faux compte ba faux compte o bazara wana pona unir bato est-ce que ebi ke peshanga ana faux compte mo ya peshanga mais bato basabona ba rentera peshanga mutapibiara oui et puis pibiara anytime bilo ka peshanga ba photo na à jour page à peshanga izarana vraie page à peshanga eza o ezaki na 1 million d'abonnés ba bloquer ngo bazama misala ba sa elango nano ezongiti te ba tripota ki yango erazaki na Nigeria fa kaka bato ba sa ba faux compte po ba nuirier anesko ba bloquer ngo ba luka moyen ba tant ba obimisa ngo ezala déjà ta certifié donc ba travailler sur yango nyonso etikali wana page à peshanga ezate na page moko ezala ba fan à peshanga ezala ba 500,000 abonnés akoma bien page fan aposta ki yango pe dernièrement ici wana eza bien ke bato ba oyeba ke page oyo eza page à fan mais comment mutu comment on Irsil Peshanga yo posali faux compte mobimba na komba Irsil Peshanga non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens wana eza oluka onwir bato ozomona ce qu'on est tiboye batebele bakanza Peshanga mta postaka oui ebele na moni koka dernièrement page wana ya Peshanga wana amela na mai po na moni ndeti ba masase bandi ko bima tika mela mai ta page wana ya Peshanga wana page wana ekomaki soki pe alingi na ye bato bafingela ke bato te page yango epostaki tina sila eyosala badega pe page yango ye page wa reposta ngo tala kutu Peshanga boy Peshanga wa bino boy page ya Peshanga yara 1 million Peshanga est-ce que Mobutu calme la ville calme ko lobate Peshanga bosi bomona Peshanga na page ya ba 500,000 abonnés Peshanga na ba 1 million et quelques abonnés donc page na ye eza quelque part en train de travailler wana eza bato yo basala ba faux compte na ba kombo ya ba page ya ba kombo ya bato est-ce que ba ke comment ça passe est-ce que ba ke compte mo bandaka ko poster Cindy anytime ya na kombo Cindy le cœur na page Facebook échanger kombo vrai mongolo kombo aye
donc aliaka na ye mbongo na kombo ya Cindy donc ye aza wana so Cindy aposte na TikTok ye azwi akopie mais eza mosala pasi preuve ane yo talaka bato tu oyo oyebi omona ke pourquoi certification eya certification eya mpona kosala différence ya vrai compte ya mutu na faux compte yango omonaka fali azalaka moko mpo azalaka certifié mpo ere ocertifie yango okomela youtube abloke bato tu basala bacompte na kombo na yo vrai compte etikali yo mo fali omona bapage ya fali mingi so obeti omona fali fan warrior mais fali poupa azalaka ye moko yango nganaki na besoin na yambo en tant que influenceuse po obimisela biso ba branche ebele bato ba comprendre ka omoni mutu to asali analyse que grâce te mofingi Sarah za zoba parce que ayebi na été tellement za bourrique que même amakasi ya oluka yeba te que vrai compte ya grâce te moza wapi en tout cas l'enseigne na Josué tchela biso tous les deux comptes ndeto sora bo tchela biso compte ya grâce te mo ya vrai na oya ya faux il faut encercler biso ngobino tchango faux bato ba mona vrai na faux donc mutu faut comme à niveau ya yeba que quand tu es finginga te na ki vérifier ngana na muntu mo abenganga mukomsu sabina ngo Sarah tola o finginga na Facebook o pibienga ana braza ngabinga Sarah yanga na ebiote na mona ote na fingio na publier na publier to yebani wapi ngana ebisie quand o ekomeli yo makambo ano ko lakisa ngango asali capture atindelinga na ese mama beta na Facebook Sarah tola TV on a plus de 200 000 et quelques abonnés. Oh, on a gâté. Quand tu as gâté. So pour Betty Sarah Tola, tu vas compter. Et même Instagram, au monde, Aïda va s'agébéler. Oui. Bah tout le monde va compter belé. Bah belle vie, va compter belé. Même à ta 4 et 5. Donc mutalia mbon on a combo belvi mutalia mbon on a combo aida mutalia donc ami sali la compte na et puis ba ça makasi ba postera anytime donc so yo chain na 10h30 à côté sur la page na 10h5 minutes 1 minute yé paché à copier à tier score et puis si ba tu confusion va baté original en wapi pirate en wapi en tout le monde bateau bazana notoriété il faut vraiment qu'on légaliser ma page. Très bien. Et ça vraiment important. C'est l'euro on est dans les États-Unis on ça la tour yangwana. Vous comprenez pour éviter ba dérapage mususu. Très bien. Nga déjà ton amona ki angona ebe ki za grâce témoté. Mais après ça, et les cas qui 1 heure du temps après, nous avons vu aussi grâce témoin qu'on postait yo na page naie on a bano quand ça que c'était impossible à démentir information wana mais bazo ba comprendre fois ça grâce témoin tisiko yo ba comprendre ngo kaka te en tout cas message pour na bande on a so ba congolais papa zana si ma caméra s'il vous plaît pour na apesa message pour na bande on a biso ba congolais très bien maman bande on a biso ba congolais o to sala musala oyo conseil gratuit na opesa na bino soko lingi opesa message ekota bato ba comprendre ngo facilement lo balingala demain ozozala na ba problème na ba congolais parce que ozolo ba français trop na bémission comprendre bande on a biso talaka niveau na bato ba na poto mboka lopo ya français na France mais bazoko comprendre français te et ça des mères pena d'Acosta tcha pas comprendre bango te d'Acosta za victime en français yo kantini pas mon français pas makamu d'Acosta lobby na moni phrase mabe ezate mais azo finga ma pose victime ya mon français grâce te mon makamba komi batu ba comprendre te babandi sous ba live a poster Sarah alors makamba lokuta akeba na e français François yo ekobomisa biso et puis okomona na live na bato ebele bazo benga bazo finga pe mon français compliqué bato oh grâce te moi azoloba que nakoki jamais kofinga la chroniqueuse Sarah Tola faut qu'on soit na esalama kala pour faut qu'on soit na esalama kala ça sikate ils appellent na babone ndeza la ke ngana compte yo posa na compte fungula panda ba ane donc faut qu'on soit na komba grâce te mon pe esalama na ngokala parce que ndaza na so azu babone après un temps on change vrai combo na ebena ekoya on comprend faut qu'on soit na esalama kala à faire voir batu que
makelele na ba émission bo sala eza na mutuna makolo te naza na po masara te et puis na tikali ko poster te wana eza a confirmer pe bino ke eza faux compte eza compte na été compte na yango ya ko finga ngate et puis makamu nyonso ezoloba na réseaux sociaux eza faux alobi yango toza na problème na communauté tadi mais c'est photo komaka lingala tadi kosalaka ata komekata mokolo moko te osala communiquer na français et kozalelo ba problème okoka ko régler yango te moi na lingala ba comprendre lo na place nango ba mot français en tout cas ils ont compliqué ba nongo ebele voilà mais après ça aussi Sarato là c'est parce que olobaki océan qui ba preuve na yebité aux yeux déjà quelques preuves attends mutute t'as dit voilà attends mutute mais je vous informe que Grâce était sérieusement malade et je parlais avec Grâce, je suivis même des émissions au bateau Bandeko Baba Dongolomi Sobasali pour dire que message Grâce à postaki ezaki Belvinde a bengi Grâce a posté message wana or Belvinde a battu innocente Grâce à battu innocente. Moi je peux me porter garant que je suis parmi batu oba mon équipé message wana nga na sepela ki na ngote. Quand je vis le message je dis mais oh, comment Grâce Sarah n'a pas passer à la télé pour allober la Grâce ma bé mais audacité au Grâce à Zoli Ango Wapi. Oh Grâce. Jusque là je suis innocente Sarah non parce que moi je vis comme ça. Ngana ka vrai na mamunanga tout na salaka. Même lorsque donc je suis donc avec vous Sarah Naïb Sako na ka vrai. Moi j'appelais Grâce. Moi j'appelais Grâce, Antoine Grâce. Mais c'est quoi ces bavures? C'est quoi ces bazars? Au comité d'un niveau, en tout cas, Nazaki trop direct. Nous avons donc à Limbisanga. Grâce, pardonne-moi aussi, ma soeur. Et j'étais trop direct avec Grâce. Alobi, tonton, problème nul, parce qu'elle a l'habitude de m'appeler tonton. Problème nul, tonton. C'est Talatabi, tonton, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans mes états. Ça, de la capture. Natine les captures, c'est comme ça. Elle m'a dit, Naibi Makambote, ni de près, ni de loin. Voilà. Manager Nanga, abengi nga ipe pour un sujet oyo. Abenga pour un sujet oyo. D'ailleurs, bazo traiter photo ya Sarah pour pas démentir information. Ok. Moi, elle m'a dit ça. Alors, ni de près ni de loin. Lorsqu'on a vu ça, grâce à Zoko Simba téléphone mingité, il faut que nous informions aux gens. Azoko Simba téléphone, moi, elle vient de loin. Ça, je parlais avec Grâce, je pris le temps de parler avec cette fille. Je n'ai pas l'intérêt au côté là, je n'ai pas l'intérêt au nini. Ici, les gens ont l'habitude, c'est que Alia Kimbongo, Bafina qui est, Bapesa qui est. Non. Parce que na tout qui question, c'est que je parle avec vous. Na koki kolobelango en pleine émission, elle m'a dit mon frère, je suis boyé. Grâce était sérieusement malade, on allait même perdre cette fille. Et après les informations que nous avons, ces gens-là savaient que Grâce était malade. Pour créer Grâce problème yango moni bloc à bateau basangani pour banda ko sala ba charnement surier pour y aluka moye azwa coup. Donc c'est un peu ça maman Sarah. Moi personnellement aussi j'avais parlé avec Grâce alobi za makambo ya lokuta. To longue wana Sarah to là déjà vous avez expliqué aux gens hier nous avons encore reçu des captures. Et un numéro moko il y a Belgique oyo ezoko tinde la Grâce pour na ko menacer bako matraquer bayebinda kunaye bako telaye bako sala makambo nyonso bakoki ko sala pona Grâce Grâce a yebi belle famille ya mutu wana te belle famille na ye na Congo baza tata est-ce que Sarah aujourd'hui mutu oyo a lié binombongo a escroquer binombongo boko banda ko utiliser les faux numéros pour na ko luka ko menacer mutu wana c'est pour attendre quel résultat à la fin en fait bango ba yaki derrière na réseaux sociaux bo ba comme sous menacer na ba faux numéro ndeni so i Grâce témoigner baki to senga ba preuve ba na ba preuve ba preuve eza ko menacer Grâce te ba preuve eza que na pia $100 na nga après vango ozongi ça
ba preuve eza ke natindelaki yo mbongo tala papier na nga bordero ya Western Union yango yo songisa nalobaki boya na ba preuve bambino batu grâce te mo escroquer bino mbongo nga na futa Sarah 50 000 euros 50 000 wabi mama 50 000 euros 50 000 Sarah te wana ya 50 000 a kombo tika Sarah tika biloko yo moni mama na biso o ayaka makamba ba mbonga likelemba ba bambara e ba monta wana ti tangu ye mama wana sali nange émission na biso mbongo wana faut devoir la fille za combien 2300 sko ba vrai montant wana te soko za na papier na yo penda ke otindelaki grâce ya Western ya 10 000 ya 20 000 ya na ona futa ça va par le terrain on a encore perdre on a biso moi cité ouais non elle m'a dit ça elle plairait elle dit je suis na beta na ngai te tout ce que bato bazo sala nazo yeba yango grâce à ça parmi ba grande tête il y a des influenceurs et la communauté na biso ce qui a mbongo na bino grâce à ibi boya nango boya na ba preuve na futa na ça sérieuse ce qui oza na ba preuve na yo grâce à escroquer mbongo yaka na mona futa c'est quoi ça ce qui par exemple que to kosa na biso pe kaka lokola bango pe to mona ndete ba kosa ba memeli yo $40,000 na ba preuve boye ça osani to futa. Voilà, un message. To futa tadi. To pezaka. To ana batu na sima na biso penza. Ah OK. So muta ebna na ba preuve na ekeza 40,000. Kana miko na ngana caméra o na obe la batu ti 40,000 ekoka to futi. Pona kolukaka humiliation de konaote. To futa na biso. Est-ce que c'est ce que tu fais avec le gens Sarah? Nazoni dans moi Simon. Nous avons vu dans beaucoup de choses, tu prends souvent la tête et à la fin, aux alaka, reconnaître kayo pena penate. Et c'est ce que tu fais avec les gens. Demain aussi la sincère et qui peut kozonga negeyo au monaka. La sincère a te zongi te za réalité à vie. Très bien. Yesu putu mwana nzamba bongola mai na vie no me batu bandima été. Bazongi sela butu to loba balingi Barabas na place à Jésus. Ya Jésus. Barabas azaki mobo me babosani. Masi ya mobiki si bandimi ye babaka e. Nekulusu. Pongonga. Mutukuto amindi makufa babaka e nekulusu babakela e masuba babeta e basete na maboko. Mais ti lelo tozo trahir Nzambe. Ti lelo. Tozo continuer à trahir. Na makambu tout tozo trahir. Toina poni toina Judas Iscariote. Oh, Judas tegara Yesu, eza trahison. Mais biso tout le to trahir. To komi na ba PD, ezo bata masusu, c'est la trahison. Jabu. Makambo aussi la na ba abakuk ba osala, eza trahison, eza ba na Nzambe te. Oh, nyonso to sala à la contre ya vie chrétienne to ya esepesa Nzambe te, c'est la trahison. Biso tout za ba Judas Iscariote. Est-ce que ngai soki na osala mutubola mfona ze la retour, le retour c'est Dieu. Parce que nga pe na ba mabe mon pe na sala pe batu, mais Nzamba limbisanga. Donc c'est-à-dire bola mo futa ka bola. Mabe futa ka mabe. Très bien. So nga na sali mutubola. Ya zong selinga mabe. Nga Nzamba fungola nga support mo ya bola kuna e futa nga. D'accord. Soki o komika ke oh sala boye ba zong selanga merci ba pesa na mbwa. En tout cas, au Pamba Manoti. Très bien. Ce qui est vrai, grâce à Zana Nyongo na bino, ma femme est insensée. Oh, nyos tu que grâce à Nambon na bino, bon, on a ba preuve. Yakana futa. Très bien. Et na fan ça qui. Soyez les kelinga mutu. Na ofongo la caméra na ngana micro. Na robenga batu ba futa. Voilà. Ce qui n'a pas qui m'a combo à Karine parce que na message bah tété nazo chitete maman limbisa ngana opesa mutu non limbise parce que ouais voilà na kotanga kombo motote notanga kombo motote je retire nyonso na lobby na capture oyo na zu et pas grâce na kati ya capture wana batangi na kombo ndeko na biso ya Belgique ke yepe aza na kati ya makambo wana ba pesi yepe déjà makambo o donc esengeli
J'aimerais dire quelque chose avant d'appeler sa maman Sarah Liloba Souka pour l'émission Oyo. Ba papa nanga, ba maman nanga, vous êtes au nombre de 25. Il paraît vous avez 25 mamans. Et na 25 mamans, je ne pense pas que Binonio so bozali bazoba. Je ne pense pas que Binonio so beaucoup mikot ça na sima ya bêtise moko boy. Pour na kolukaka juste un kembo moko boy. Grâce à celle, Bino bozali 25. Qu'est-ce qui manque na Bino 25 pour mener des démarches moko boy responsables? Au lieu de commencer à utiliser des faux comptes, de faux numéros pour na koluka ko traumatiser moi na bat. Elle est malade. Aouta ki kobela. Bozo luka bo achevé. C'est la mauvaise foi au biso tozo kobela dans la communauté nuit et jour. Et on a lobi bana banyo ka basé belé na réseaux sociaux. Faisons attention bandeko ba maman na ba papa. Faisons attention. Le Congo nous appartient tous netozabo. Il y a même la famille à chef de l'État, notre papa. Azana bandeko ne mususope bakangama bana bakasho. Même na ba famille ya ba procureur batopé na ba kasho bakota. Même na ba famille ya ba papa na biso mboso batumisu pe bakota bakasho. Trafic ya influence ezalaka mabe ezalaka netumbu na yango. Tu peux pas menacer quelqu'un parce que lobi belle famille nanga belle famille oyo eleki ba belle famille nyonso na mokili. Ezaka belle famille ya Nzambe. Ezaka belle famille ya Nzambe. Papa na biso oyo azalelo papa Fachi Béton. Lors Azui Bokonzi a sangisaka même sa famille pour passer un message important na famille na nyonso. Personne n'a likolo ya mebeko. Si réellement que grâce à Zali dans le mal, maman bon mener démarche moi bien. Beaucoup trouver consensus moko boye terrain d'entente mo boye au lieu de commencer à utiliser babiloko ou peut-être Herbino Bozo Salawana grâce aussi à une famille, grâce à un homme, grâce aussi à une vie ou peut-être Bozo Batenini Bazo Kosala Bako Kanga Bino. Et je vous informe beaucoup de personnes qui sont en Europe, en Amérique, même en Afrique du Sud. Ne pensez pas que plainte ezalaka na ba limite, plainte ezalaka na limite était. Voilà, il faut faire très attention dans ma cambo et zokoleka na communauté ba maman na biso bo sunga biso na ba papa. Un dernier mot maman Sarah na émission pour en tout cas eloko loba lisusu ezate. Ba yaka na ba preuve. Ba preuve loko ezate to benga yango chantage. Merci beaucoup. Merci. Le bokoleka lelo je suis Miezi World.